Si, tozana ye moko voilà. Maurice. Ouais, Sankara Dekuta, ouais. Ensemble, na Martin Engi, double vitesse à fusée. En tout cas, on est aboué. Parce que moni où ils a prothèse, on a dit ça qui ndeko. Donc il y a un problème, tout a gagné un train. Il y a un problème dans deux hommes dans le boko, na le katana na L droite nyos. Voilà. Si on va là ces prothèses, les lonés, banda prothèse na salama, les lonés bazo libérer quoi. Voilà. On a ça l'exercice déjà au tambola. Na moni pas au bac. Assez peli. Ouais, les longs dans pantalon là et puis catch na épée bien donc juste que les longs va faire ça officiellement. Alors Sankara Dekuta ba idée à boye oza ensemble na Martin Engi ba idée boye vraiment ko sunga pe bato direct oza direct pas mon na journaliste voilà ici tes amis Martin Engi double vitesse. Merci vraiment ningo landi biso. Ce qui fait que tout ça qui appelle des fonds, tout ça qui bat tout ça bako sungaye. Voilà. Ça la moi si moko maman moko mutema malam moko mon école original na Paris. Ayoka mutema mawa parce que le colo est coûté biso le roi $1000. Ya moni ba ki ba sala ke le colo basoki ba mezi et biso ta ba 2 semaines na ba séance donc l'état ba bongisa ba sala tout ça na ndenge po moni ba kamati ba chango lokola misuni tout ça ba ni donc ça ba biloko c'est là Monia le colonel solo où ils a prothèse balatisi ba chango lokwa ba misuni tout ça bani pour le colonel so tali on y a ko katana le boko pesa ko katana sika ba tout a na train donc elle droite nyo ce qui dagi na donc ba tout a na train ba tout a dagi na 10 ans donc elle droite nyo ce qui dagi na le boko na le colo et comment il peut tambola zo sauter voilà et tu ko kutane le 31 décembre na la Roleka na utaki Paris na moni na boulevard a telemaka azo senga mbongo na bi mendeko ko telemaka senga mbongo peut-être pe ba ko tout ayo pe lisusu en tout cas na lingi ezala boyete na lansaki mbela na lansaki appel et pas ya batorité mamawa bayoka qui appelle nanga to bi bon ba fêter les cas ba fêter l'équipe de ko kutana na après au sali siko appel de fonds yango sali le colonaye et monani. Et puis à part le colo, tu veux que ça la scope le na minute to sale lié pe boutique na yé. Tu sale pe boutique na yé. Dans la boutique na yé ninge zawana. To sale ngo pe inauguration, la boutique na yé. À part boutique na yé, tant siko makambo évoluer soki ndenge nzamba tika ba na été, pourquoi pas le boko pe iritikali to go sala pe sous le boko. De façon que azala vraiment bien pour azali kaka na nini moko donc elle mova à droite c'est on to ba non en tout cas to sur na meko merci na ba diaspora merci na ba Kongola Kinshasa merci na ba Kongola Brazzaville merci na bato nyo bazo continuer ko sunga merci na Adolphe Mute Bachilamwina en tout cas merci vraiment donc yango to lobi que vraiment Nzambe asunga vraiment bato nyo so bazo sunga bato moni lelo tozana bato bazé belé na ba boulevard Martin tozana ba handicapé tozana ba aveugle tozana ba personnes vulnérables tozana bato belé mais ezo senga nini ezo senga biso na bato bazolanda na yo soto kute na bandeko bazana pasi tosuna bango awa nazaka ko Sankara Dekuta naza pena frère Samuel dans le Seigneur donc frère Samuel lié au Sankara Dekuta était frère Samuel voilà donc azosuna voilà donc à travers ngai donc nazo sala appel de fonds bato basunga voilà bato bamona baka oyo to expose yango tant bato batala na babino voilà tosunga eza première fois te to sali bande ko belé ba boutique to sali bande ko belé to espèce bande ko belé bandako voilà eza ba biloko lelo na minute oyo soki bato mitema mawa oyo vraiment bazali pe ba continuer ko sunga biso ezala malamu mingi soki kamo ezali to continuer ko sunga tala ndeko lelo so azwe équilibre na ye to eli pantalon ezala na coffre to eli pe ketch na ye ninga za boye ninga so akomi akotambola ngi bien na place asotaka
boutique na ye mpe tokobenga na inauguration otala boutique na ye ndenge ezala en tout cas ezala bien donc bato basepeli balobi pembeni ya Weranson mpo fondation mpe Weranson azalaki motema moboto mama Sylvie Mapata lelo Sankara Dekuta mwa moke oyo ozozwa ozotambola bamboka libanda na bato bazosunga yo mais ondimi kosunga bato nayebi te motema bolamu ngai bon déjà motema bolamu eza eloko oyo babotama nango monia tokolinga te ya mosu yo oza mwa bien omona moninga mosu azosouffrir yango moni tokolinga ndenge wana te tolingaka tosunga bato toza nango ya mingi te biso mpe toala bafamille ya babola toala bafamille ya bapasi mais mwa moki oyo nzambe so asungi biso tozosunga mpe baninga nde biso mpe basunga biso nde biso mpe bakosunga biso po eza lokola likelemba lelo ye mpe tosungi ye lobi ye mpe akosunga baninga mosusu donc voilà pembeni ya Wera ou pembeni ya Mapata okoza mpe pembeni na bango basala bolamu yo mpe tosala no bolamu te okoprendre mais bolamu ezali lelo na minute oyo bandeko ebele mpe bazosala yango tomonaka bandeko na biso bafali popa bazosala yango tomonaka bandeko bana bafondation babana ba-ONG bandeko baza na baassociation bayaka mpe en aide epa na nga kosunga omoni donc neti tomonaka bafondation mama Colette Nzinga fondation le Dieu de Moïse tomonaka baassociation bamami beya tomonaka bandeko mosusu mpe bana bango na baassociation te momona mpenza baye bakoti likambo yango basungi mpo bayoki mpasi bamoni nde ndeko azosote babi te tosunga donc mpo na nga ntuka eza eloko moko fo bato nyonso tobanda kosala bolamu ezala bien makasi mpo bolamu ekebundela biso ata na mbeto hôpital bolamu entuka Martin eza eloko moko ntango mpo pesi na gauche droite eyeba nango te donc toza na biso teke na posa teke nde tosungi ye mpe aya kozongisela biso nde likelemba te biso ezaka niongo tokoti nzambe nzambe aza likolo ye moko ayebi oyo akozongisela biso ata lelo te ata lobi ata na bana biso de génération à génération donc bolamu nde tolobaka kotisa nzambe niongo oyo baninga kofuta désordre donc mesdames et messieurs voilà tozana Sankara Dekuta wewa awa donc aye kotala omoni ndeko akatanaki loboko lokolo na train ozomona donc azwi mpenza tembele pendant 10 ans nde wewa Sankara aye balobi lokolo oyo omona eza okatana nde bapesi mpenza lokolo yango toza ensemble na Martin Engi double vitesse afizien Sankara Dekuta babolamu ya boye ebebaka te kolaka te nzambe ayebi bato tu kolandaka biso partout dans le monde na mosala tosalaka Sankara Dekuta wewa ye vraiment tozana ensemble mpona kolakisa baelembo ya moke oyo azwaka yango nde azali kosunga toujours bato merci vraiment na DJ Tobis bato nyonso botala biso bosunga kaka bana bakaren luka bachukuma papa na bebi bafabiola madidi na niveau ya Bruxelles bosunga bana mama Anto Aluta Antoinette Mati Aluta Mulumba tosunga kaka esala bien trésor bongo Zaï Patrie bongo ba trésor tosunga bana Freddy Madidi babi double nationalité président bana ya Masina tosunga vraiment bana et kosala bien toza vraiment ensemble Karcha Sadik la finlandaise tosunga rande Sankara Dekuta tosunga et kosala bien Martin Engi double vitesse affichée ba Tracy Mbelenga pro ba Glody de Sukala mignon et kosala vraiment bien ensemble na Sankara Dekuta toza vraiment awa ensemble na Sankara Dekuta wewa Sankara Dekuta wewa ils font de l'en bien donc abando chancele mpe baketch moni père aza wana asali na likolo déjà 30 ans voilà père omoni wana na prothèse asali yango 30 ans koma vraiment lokolo na ye azala nango oyo eza kaka lelo nde balivre yango aomesana sikoyo ntanga komesana mpenza bien ekomi mpenza eza eloko na ye mpenza baketch ye moko abando chanze mpe baketch
Bon, on a déjà des changements qui étaient salami. Autre chose, huile et poudre. Kaka mkia ni kota. Asuka chini kwa ida. Kini kaka mkia. Voilà, le monde dit c'est déjà content. Nous avons des alaka, vieux apas. Voilà. Voilà, ça va d'un côté. Voilà. Donc, quand on Voilà. Maman beaucoup ça va bien. Ouais. Mais sikoyo ngana lingaki ekota kecho totikena na huyo akushanza après. OK, ana mko msusu. Ouais. On l'attendait bien là tao. Megala. C'est la megita wala. Donc les gars Jordan. Ah, Maurice, faut la balance on est. Faut la balance aux ongles en après. Il faut la balance. Chino. Attends, fond là bas. Jino fongola balase apo ya ozongela ko longola fongola bena balase voilà aza bena le basuka no wana wa sukola tse Ekoti ya Tumula nino, tumula langet.
mais sur les ligas Jordan. Então, na de Coromucis. Ouais, donc voilà, mon numéro c'est 00243 81 50 38 669. 00243 81 50 38 669. Donc week-end on est tout ça la inauguration ya boutique naie parce que tolinga kina nous lokolo ekota ndenge lokolo ekoti. En tout cas, nous avons un week-end où nous avons une inauguration boutique, nous avons il y a Elenga Congo. Donc, il y a un filmé, nous avons un journaliste, nous avons une boutique, nous avons une inauguration. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio, parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui, parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. La mignonne, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Esposo mona, esposo yoga. Bomade awa toza ya manikole malonga. Salamu wa shazana kibombi nishima. Oya kanishinga pauvre mama nebinwe. Azaya kotonda, azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi, tika masolo ya balabala. Mama Nicole Malonda apesi makambo. Pomade awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awatoza epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique epesaka deuxième regard. Pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na basiti ya pirate bazolanda bazoluka baiba melu vunu na bau. Pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na awatoza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga yaga. Manicole yaga. Manicole la bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie.
Voisin. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sur la mona kona mwasi na yo ya munene, bolé kaka pourtant yo zanzoto miki, excusez-moi, bolé kaka toujours en harmonie, boza ko seka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nanga libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah c'est qu'on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon d'ici les bananes.